Bandeko. Tango bazongi na makambo ya conseil ya Fally Ipupa ale. Bakomi peka ko monika kan bango ndenge bazalaka bato ya loyenge. Koganga mama kelele. Après comme qui moment moko boye mwana mwasi na yoki ete. Non, il faut asomba ta moi secret. Donc coca ou bien fanta po amela. Bandeko babolingo. Tango mwana mwasi aeko tchelo bongo na sak boye. Atala boye portable ezate na mbongo na ezate. Mais siko ya sika kendeki ko vande sika ya ndeko mwasi yona. Ndeko mwasi yona profiter lokola ndeko mwasi yona yaki ko remarquer yango na retard. Yaza koloba kaka ete non, c'est que ba ibeli kaka na place ya trouble. Mais ndeko mwasi alobi te ba ko yibanga na place ya trouble te po ete lokola sak na ngeza kaka na lipeka na ngape tirete ezalaki ya kokanga. Il faut ezala ete bazwinga yango na kati ya ndako. Bandeko likambo wana elingaki epelisa moto yo moko oyebi kaka ete bakombata oyo to bako mbata bato bazalaka baza na bamayele moko ya mabe ya kibondoki soki likambo ya mabe eleki kati na bango basala kongomona babendani oboma moto boma bakomi kobanga bato bayeba. Bandeko malgré balobi baboma moto banini eloko esovaki mwana mwasi wana po ete ntango ayaki na France batikelaki ye kaka quand même bien na ye ya retour eloko bazwi kaka tike na ye eloko bazwi kaka mbongo na ye 500 € pe portable. Alors bandeko babolingo boyebisa biso nana liti yango bino bozali koloba ete bozali kosala liti mpo na Congo. Liti yango kutu bokomi mpe nanu te bozali nanu na nzela 8000 km ebele bandeko. Tala kaka parti ya 8000 km babandi deja koyiba na bango na bango. Mwana mwasi azalaki kidiba ye confiance kaka bandeko na nga ba combattante badokoli ye 500 € plus portable na ye bandeko. Mwana mwasi aza na déception yango na kokaki kokanga motema te. Mwana mwasi oyo ye moko bandeko na koyebisa bino abenganga na telefone to solola ayebisi nga bamakambo nyonso ndenge elekaki. En tout cas pendant 30 minutes na meki kotalisa ndeko mwasi ba vérité. Ndeko mwasi alobi ete mama Rosalie tango bino bolobaka na radio na bino tokanisaka ete bosalaka makelele na ndenge bato wana bayebisaka biso ete bolanda bato wana te baza baaventurier. Mais naye komona ete makambo olobaka bozalaka na bino na raison. Entre biso na biso oyo tobengaka bakombata ezalaka problème ya kokende kobunda mpo na mboka te ou bien koloba ete Kabila alongwa na bokonzi te. Mais ezali nde problème ya intérêt ya mutu na mutu po ete soki mpenza bazalaki na souci ya makambo tozalaki kosala mokolo ya conseil ya Fally Ipupa bakokaki koyiba ngai mbongo te na sac na portable. Bandeko tango mwana mwasi yango mpe azalaki kodiskute wana ameki kosenga portable ya moto mosusu mpo abenga na telefone na ye basi balongolaki carte kala ezokota kaka na répondeur. Mais ye moko aza kosoupçonne ifo ezala mokolo ndako esika bazalaki na mwa appartement wana nde ye nde moto adokoli yango. Bandeko baboli bomoni mpo na toyebisa bino ete mboka na biso ndenge tozali wana toya toyokana tosangisa mayele tokende kopesa Joseph Kabila kabange maboko na gouvernement na ye po ete totonga mboka. Makambo tozali kosala ezali ba distraction. Alors boyebisa biso sikoyo bamakambo ya boye eyala ta bamindele yango ntango bakoyoka ete bozali kobunda mpo na mboka bokomi kodokola na bambongo na baportable. Est-ce que bamindele bakozwa bino au sérieux? Bomoni te ke bozali koyokisa bato soni ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Eloko kaka ngai na koloba ete bandeko babolingo ba congolais pe ba congolaise. Tango biso tolobaka totombolaka mongongo mingi bakanisaka ete non biso tozali contre ba combattant. Non. Tozali contre ba combattant te toyebi ete bazosala quand même lit na bango po ete bazali ko réclamer ba droit quelconque.
parce que c'est normal na pays surtout il faut opposition ezala ezali malamu ezali mabete mais modèle ya lit na bango ndenge bazali ko mema yango te bandeko babolingo na kokota na nukutu na makambo oyo badokoli mbongo na portable ya mama congolaise oyo te oyo akei kokwea na libabe mais na bandana na makambo nga na lingi na loba bandeko papa pe mama bino batu bozali awa na poto boyebisa biso nanu bino batu bozali koloba ete bozali kobunda mpo na mboka oui ezali malamu bozali kosala liti mpo na mboka mais tango bino bozali kokende kotelemela baconcert bamusicien babeta te est-ce que ezali kochange nini na Congo tango bino bokende kotelemela concert ya Wera na concert ya Fally Ipupa na makambo bosali bozwi sango ke balobi ke Joseph Kabila pakati mbango akimi pe atiki poste na ya ki président non est-ce que bozwi sango ke obi oba ministre ya Joseph Kabila ba se révolter pour ndenge bokende ko telema kuna na nini ba se révolter balobi ke non ba bosala sous na gouvernement te ba komi contre nani Joseph Kabila non ezali ko changer rien bandeko bozali ko sala lit moko dans le vide yanga na ngai papa Roger na lobaka ete lit oyo bino bosalaka ezali lit ya ba problème na bino personnel bandeko po mingi bazali koyeba te awa na potoko bandeko o ndenge bakolobaka ete poto ekomi nango mondo Okinawa poto esi ekomi mondo Okinawa ndeko soki basi babamboli yo facture moko ozokoka koregle yango te mingi bakomi kobwakela nde soko kanda wana epai Joseph Kabila na makambo ya Congo bandeko eza na bato mosusu baza na baniongo mokoko okomona koka koregle balitige wana te mais sikoyo mpona se défouler bien allez tomikotisaka na makambo ya Congo ake sikoyo kepo soki amoni ete abimisi bakanda wana na makambo ya Joseph Kabila akoki ko se sentir mieux alors que awa na poto eloko bokobosana ata oza na niongo ya 1 million ezaka question ya kokendeka kondimolobi bona aza na niongo na bino na kobanda kofuta ndambu bosinye bapapier esili mais problème ezali awa bandeko mingi ntango bayaki na poto eloko ya liboso bawelelaka kozwa banationalité bango bakanisaki soki bazwi banationalité makambo na bango nyonso ebongi vie échange mais toye komona ete bandeko ana poto bato mingi oyo bazwaka banationalité nde bato bazali kokemba fort bango moko kutu bakomi komona mpe ntina ya banationalité yango te vie pasi okomona motu mosusu bazolakisa tala belge mais ntango otali vie ya belge yango mawa amikomisaka kaka belge mpona kozwa nationalité donc kongo kaka yake ano o wana koma belge mais landa sikoyo vie na ye ndenge avivaka na poto ndeko na moto okuta aza kovivre sa mokanda na potoko aza kutu na position ya bien koleka ye yango nomoni ete bato oyo bazwa banationalité oyo bakoma bafrançais oyo babelge oyo baza kose retrouve te bango nde motu bazali kosilika makasi na makambo oyo kosalaka bapatrouille mpona kozwa bato conseil mete te mais bino bozali kosilika bozali koganda soki totali mpe bien boza na bino osusu mpe bana ya mboka te boza bakongolais te po bino bozalaka va bokende na Congo il faut bapesa bino visa mais ye nini sikoyo bino bokoma kozwa bana ya bato oyo baye koluka vi na poto ndenge bino boyaki borate vi okomi koluka boye tokende kotelema liboso ya Zénith ou bien liboso ya Olympia po ete to intercale baconcert bomoni boza kodistraire bato yango na tolobaki baproblème oyo bakongolais baza nango eza baproblème personnel yango na te mutu ateli ete akokoregle bafacture te alobi bon nabimaka ta liboso caméra nagangaka ta mosusu Joseph Kabila na Kongo akotyangaka ta mosusu na kozwa ta mwa mbongo aparti ya makambo mingi ezali stratégie na bango bandeko toza koyebisa bino
Donc stratégie ya ba congolais belé komi bongo tellement ba problème ya pote c'est lesquels bango ba facture ba nyongo ba msuku ba katela bango ba courant ba msuku du ma ya moto ezalaka te ba koma ogomona soka toki ma il faut chauffer ma ina réchaud pour sukola ba problème ezali ndenge na ndenge eza problème ya Joseph Kabila te eza ma problème personnel yango na moni te komi ko bimsa ba nzela po mutna mutakomi ko lukasiko ke ba tiaeka pourtant mususu ko zomo mbongo moko boy a libérer ba situation voilà problème ba congolais bazali na yango il faut que ça clair au lieu ko tourna na Congo Joseph Kabila boyo oh ba konzi ya Congo boy te bozala ndé clair ba ko comprendre bino